Minto Fachi ana succès makasi. Et puis talaka Kabila azolenga pour bi kalaté pe aza cité na kati. Na minito yo caméra kotati na dossier ya salaire ya ba soda. Tala to job miyibi na Congo oh suka. Orange. Donc c'est-à-dire bazuyeti na dossier ya ba militaire. Donc c'est-à-dire avant ba kangaye ba pesa ka temps parce que mandat na ya depuis le 2 mars. Akima nayi. Nemobe ya matata mponi azoki marame audjama jura matata mponi audjama mbamo de boaku de l'état à Gaza qui nous janine et mabunda dans Alexis tamboma avant que ya ayeso ngabi buzobo bozolinga bosa na parlement na sénat na ebiango mais so bo sakani to kangana ngana bino na mai peuple wana akotikala. Mbote bandeko balanzi nyonso ya www Ronsard News Télévision nabi que vous a ebelé na baitando ikina bino vous êtes partout dans le monde vous en Afrique du Sud vous en Belgique vous en États-Unis vous en Londres vous en France vous en ndangai wabino je suis un punga moto bo pesa mandé à servir bino à travers etando iki kraneto mesana chaîne yango yo s'abonner massivement na chaîne O parce que awa bozanga eloko te kraneto mesana bino devoir nanga zaka ko travailler pour Nabino et puis devant Nabino nous allons Kolanda Bissou yango lelo avec ces mêmes plaisirs na Kolanda Nabino encore une fois moi na mboka auto bengi na kombo ya internet bino bindi alo baka ba vérité des vérités tous années lelo to panzaka anteke sur actualité politique ou ezo dominé déjà je donne une grande salutation à mon boss le directeur général ya Ronsard News Télévision à mon Jos Mboui mon boss merci beaucoup et ainsi que à votre épouse maman Ronsi hein Ronsi Moufouantoni, un peu ce bambou théâtre. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer mon invité à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour. Talara, moi Mikolo, tu écoutes sur le na tozo panza penanteke. Talara ba salutation na toi pas Josumui, Talara aux internet. Les DG. Yebiga RFI de l'IDPS mais donc ba yo zwanga na do en akata base. Yo mo landaka ma solon comprendre yo bena compétiteur. Voilà quand nous on a compétité à l'Obaramabe tout en égal les autres panzamon teke internet tu as l'état des droits dans mboka na biso est-ce qu'elle est vraiment to ko ba pensa état des droits ezali installé dans mboka na biso ouais donc na ABC bino ezu en plein ko sakana teta la ka Jos Mbuyi place aux Ali Bolanda na kata ba United States of America hello ozo mande na yebi keneng ezaboye état de droit et vandi pour d'abord Jos Mbuyi boko tanga ngona ba dictionnaire et puis déjà kalaté ezokota na question pour un champion et puis kalaté déjà bana ba rozwango na ba on est dans la culture générale quoi ba retourna ba on non quel était le premier directeur et chef de l'état au Kota Boloko au pesika réponse na simple c'est Vital Kamerhe. Donc voilà bien dans monde mobimba mbala liboso pe en Afrique mobimba histoire à liboso parce que RDC to tigara basango et puis banda caméra koti boloko faut bango état de droit et force nango ya kosakanate et puis justice c'est comme un respect à niveau moko ya kosakanate lobi ko te bakanga su moko mususu akota giawa wana ko to conseil bena na ngambu na biso moko ya bazawa et loko kangisi na boloko dar asali ba trafic d'influence. C'est-à-dire hier Moussa nae aye pas na piano $5,000 au comme lobby pilote ake pa wana piano $6,000 au comme DG Jekamine si ko tant batu bazoka ba son wana tout ça ali bazimbo wa PC aller ba te belé ba mbongo donc ba samisera des temps ba boloka makala donc azimba mo pena 2 ans na kombona nyo wana Moussa donc il poste non conseiller à chef de l'état. Donc c'est-à-dire donc bango baye olé ba sala musala baye ba trafic d'influence akangami est allié donc to lobege non ezui et ça mutu makaso président mo apesa bango te ko loba rétro commission c'est-à-dire président EPC bango boye na 2020 aux année d'action et puis na 2020 dans intolérable et puis EPC bango na 2020 bo mona bateau ba cravate mingi ba en prison makala ba sakana gi ba bia longba kuna matama soka akena Londres beti mo ba discours na ye akena Paris ba bia longba kuna sani OK abania ko za moyen ya ko étudier bango avant d'apenza à comprendre nene ya kodila bango OK babiloko ya sali eza ba retomber à voyage nyoso a salaki c'est-à-dire quoi place nyoso zo kene pas ba investisseur ba investisseur ba bise boy pour tous abna sir na yo tous en a confiance na yo
il faut tout le monde justice c'est ça la emusa nango o kangela biso bato wana nyoso nde yangoni ba retomber biloko po bato babanga RDC et puis pour congolais azonga na ligne faut ba kangama ndenge baza ko kangama boye donc yango moni siko ezu en plaire et puis na minute fachi ana succès makasi et puis talaka Kabila azolenga po bi kalate pe a cité na kati politique comme lengi collègue internet ndeko internet bato UNC balobi ete bukangi Vital Kamerhe mais ba preuve ezati est-ce que bakanga mutu bongo ati akuma niveau akota boloko. Merci ndeko na pona mutuya pona question ba poser 57 questions et puis question tout ba betailler soko question na ana raison atomboli mungongo soko question na ana tort atie mutu na se ndeko nanga allez-y comprendre talaka yo na linga kotro na minute yo caméra kotati na dossier ya salaire ya ba soda tala to job miyibi na Congo o suka orange donc c'est-à-dire bazuyeti na dossier ya ba militaire babi papa yo ti na dossier ba militaire kumbono donc ba remarquer ye alia ka mbongo ya ba militaire babi mais papa yutina awa ule timbongo mais on sait OK babilo kwa ndenge les rapport directeur à cabinet kotsa mutukuna c'est que peut ministre de défense obi mako poana pour les rapports maté birka balia ka mbongo ti salaire ba militaire ndango wana siko alors siko nde ezawana babi misela nyoso na be préfet donc c'est-à-dire avant ba kangaye ba pesa ka temps parce que mandat na ya depuis le 2 mars akima na yi aki ndemo be ya matata mponi azoki makame a odjama jura matata mponi a odjama ba modo bwaku yani wa déjà bazo bengo déjà ozokima baby ke okima déjà ezaneti oya foner ya zokima po ebi nini asa beau frère ya Nemi Mulanya ya bibi ke sobo kangemba mo autanga Nemi Mulanya OK Nemi et Mulanya zalani di ancien directeur ya cabinet ya Kabila o melo konso ya omoni bazo kimaka moi babiloko onka ndenge wana alors problème ça siko eza nini ndenge za boye et loka suka babeta ikaka po donc acha pena emutu na se bayibi se babi o chèque en chèque à 9 millions au pesa leki ya mida et bela mbongo pour asana nini commerce entreprise toi te kani po e bela mbongo pesa yi donc asuki na maloba ateli muto ateli na se et puis avant die boloko kutu acha bango bolembisa bobo mama muke la rezali heureusement ba père wana o basali musala baza ba père o ba na justice sera mobutu so Kabila bwaksa bango parce que Fatia comprendre bango a élevé bango donc ba procurer moko simple et puis Dieu merci ba ça ba âge moko ba 78 ans ba 80 ans ba jana expert ya justice ba sakani na caméra na niveau moko ya osakana talaka 57 questions caméra toki on est là combien na ebisio si 57 questions 12 kaka azo mera moi et kozong sa nyonso akangami na parce que be preuve tangible et ça lagi donc c'est-à-dire avant ba beng c'est déjà be preuve et ça lagi déjà et puis caméra ndezabwe j'en profite à cette occasion pour vous annoncer caméra R azayi présent ensemble boyebi alia 1 500 000 bon didi kinwani pona bata est boyebi alia ba 400 000 mbon ya triomphal boulevard wana ba news wana alia déjà mo ba mbon donc c'est-à-dire abanda ba venti wana banda kala mendega tolobaka pour justice ezobena en plaire nango hein o salma fallait batandi ngona bakanga donc ekoti bena na kata histoire internet et si bokangi ba militant na ye na ba cadre na ye ba sengi bo pisa liberté provisoire bolingité mais ce qu'on a mis au aobela ce que bolinga akufa na prison tete wana za maladie za ba manigance ozoma déjà ba donc ba anomalie donc c'est-à-dire ça ba anomalie mo boye alobaki azobela batindele 3 ambulances papa ba tche ba kisi tout na kati bake ba docteur bena bake ba checker ba bi aobela tezaka mo ba souci ba docteur ba bi sora malade ngato zo malade ba bi aobela nete yasko ba bi bon comme ça ba ambulance ngo evandara sko kuna sora ki ma fièvre bo traiter ka kuna nazo biso dossier caméra za le 11 mai boyo bena 20 ans tilikolo boyo live en live bena donc c'est-à-dire au moni pour justice pour mboka yeso na droitier il fallait Fatia sala o biloko au sala et puis ce n'est pas Fatia mtakanisi caméra et ce n'est pas l'IDPS c'est la justice congolaise parce que la justice élève une nation. Maintenant, par rapport à l'arrestation à Nemwanda Ntimi, à Nyokoli Biso, Kobamba Souda, na Bandika, na Kayo, Mike, mais les lots Oyo Bakangi, mais Nemwanda Ntimi a réclamé, puis Babiloko est appelé normal. Bambon Naye, Oyo, Baya salaire, Naye, quand bien même, comme Naye, député honoraire, Bazo PC à Ngote, Ndaku Naye, revendiqué en haut, mais vous trouvez qu'à Liboma, Botindi, la mort dans CNPP. Na lobby, hein? Motu non, ils ont ma bête, ils ont bien. Mais Nabi, Nemwanda Ntimi,
ba place wana nani muto kende ko réclamer ba bilo wana mais c'est à Kabila Fachiga lobi lobi awa ya moni ligne des raisons ba tindie babi kende nanu na CNPP batala ye est-ce que réellement muto azo raisonner to aza ko raisonner te bon si réellement ba bien na oza ko réclamer mais Fachi azaki wana te Fachi n'est pas Kabila yaka pas Fachi wana za mwana nzambe wana za prophète ozo mané wana za roi de Dieu tant papa pesi comme l'ange du Seigneur ozo comprendre kende solo na ene o bengi singa émission to vant to solo là on s'est plaidoyer que nana pour ça yo bandi ko kangara balabala aussi 400 personnes au coffre bon on a 4 à parler bon on parle on moulili awa pour ba chambre ça passe pour ba WC ça passe pour ba salon ça passe ba policier ba bungi na kati hein donc à coffre batu yo orosa la bo encercler bango na balabala mais na kati batu ba liar là-bas déjà et puis ba coûte na ba calibre 12 ba AK ba PKM ko ba mindu donc c'est-à-dire il y avait une main noire qui était derrière lui mais son problème mes amis hein oh il y a ça là wana et ça xénophobie donc c'est-à-dire quoi tant déjà au lobby que non originaire ya ba Congo ah ça là on a donc déjà au lingi batuté ça c'est la xénophobie voilà et comme le roi Afrique du Sud T parce que Congo ils appellent mutu nyoso parce que yo obandi xénophobie et puis aux autres déclarer et ba droit mo boyo faut ba peso snel bon yo lingi PDG ya snel bon PDG ya snel yo mutu ma vino tambula e makolongulu Dédé aux salagi en a parlement moko à kota bilamba salité puis après ça Congo de place ibatu ba otala boye après ça Congo ye atala sens kinganga toni kinganga à part ça asala makambu moko boye donc asa na biso nana mona politicien ya bizarre ndemona ti donc c'est à dire yango moni Fachi abino na écoute Fachi te ministre interabino bon même dans l'hôpital bon tala eske mutu wana eza bito parce que biloko azolo ba ondire eza ya mokile oti donc voilà un peu biloko modo asa e ko déclarer ndiango ya moni na minute ndo asa et na scène PP batala e bien ba lobby oh non ba soda ba agressé qui mais non c'est-à-dire les policiers ont fait contre-attaque parce que batnenem de wana ko attaquer ya ba na français les contre-attaques est plus fort que l'attaque do yangwana so ba soda ba lingi ba se défendre ba kangi 162 personnes bazo samba kuna bana mike bazo si bango donc c'est-à-dire elongwa kibonzambe o ba ba binzambi donc et comment est politisé ba policier biso bazongi bango ba Congo donc yango moni comment on a politisé yango ba récupérer kisiko yeba tala est-ce que muto bena mutune eza ndenge nini tala ka mutande ngona vilain ndenge ngona ko nazo bisa yo mutu moko désordre dans sakanati donc yango moni ala na scène pepe batena mutu wana tant beaucoup tirer na prison attention longo scène pepe a kota ka prison n'est-ce pas ce que tant à kota prison première fois kota prison abukaki batumisu babimaki base vadaki tant beaucoup de ça bobanga te ke abuka lisusu po batumisu ba koti kutuka asika ababi type wana c'est-à-dire quoi donc hier azana pour na déranger régime et puis après même serment tam dani wa yo ozagi ni candidat ni élection ni mais au prêter serment donc c'est-à-dire azolo ke loko moko boy donc eyeba na kati alinga komisa ba Congo capitale capitale donc c'est-à-dire ya auto tuni est-ce que tant stanley ya zale una yo zalaka donc c'est-à-dire azolo ke loko moko boy donc ba ne Congo mususu ba me content na eloko wana donc yango ba lingi ba tele est-ce que asa ndenge ni moto na mutu na ye so lingi bosola sala audience au mona chef de l'état bosola papa diangenda soki kiangani Simon Kimba bakuta chef de l'état aussi mais yo oling mais eloko azoluka ezoye banate donc atie dedans abomisi plus de quinzaine de personnes ya mon bazona no bayeba au juste mutu na eza ndenge nini ndengwa. Voilà, Internet, ils ont continué, quand bien même, ils ont cité déjà l'émission parce que il y a une gâteau, mais la tête pour tout ce qu'il y a. Mais il y a par rapport, il y a rencontre, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, na ancien président, Nabiso Joseph Kabila, na Nselekuna, 5 heures du temps, il y a pour parler. Tu éviter ni les cas qui kuna, c'est la même information. Ouais, balandi nangatara, tout comme le soleil s'élève avec le cœur chaque matin. Donc c'est-à-dire 5 heures du temps, on a maintenant betara mot clé. Donc dadagara donc ba mot clé donc c'est-à-dire jo oyo omoni tala to na danger moko lelo tant que makola Kabila ezaka na RDC to na danger jo wana aza penal représentant Lucifer na RDC tana mutu alinga biso te mais avant daka awo donc c'est que lo moko ya malonga to sala ezate problème ezanini akelo bana président Fachi a libéré Kabila bona tala na bona liboso ya mibale akelo bana président Fachi batika donc bakangisa Albert Yumate et puis nani Janine Mabunda nananyo oh
Alexis Tambwe Mwamba a suspendre bango te puis a dissoudre parlement te et na sénat te et puis a kanga Albert Yumate et puis Muto ya Foner atikaye parce que Muto ya Foner atanga kombo ya Sifa za mona Kabila o kombo ne etanga ali à 20 millions tant déjà okangi Sifa okangi déjà Kabila pour à partir de Sifa toi na kombo ya maman Sifa pe ana kati parce que ba danger à mona et puis sixièmement assigné na chef de l'état à sécuriser ba bien naé o locataire mutaboye o ya Congo na Botambula au boma biso plus de 20 millions de combattants ya IDPS o ba congolais ba kufiawa yo siko o senga ba sécuriser ba bien nayo o ya ki na Botambula ta o locataire donc c'est-à-dire chef de l'état Fachi Beto Ebisie justice est indépendant abikuna nga na zate donc justice est ça musa na ngo yango moko donc yango moni asuka ki maele de voler leur akendeki yango na parce que chef de l'état a gazaki na Janine et Mabunda d'Alexis Tambwe Mwamba avant que ya ayeso ngabi buzobo bozolinga bosa na parlement na sénat na ebiango mais so bo sakani to kangana ngana bino na mai peuple wana akotikala parce que ba pression na et puis ndenge déjà Kabila a vraiment senti ba arrestation ce que bandi et Roland azo ba ke lobby et oza payer yango moni alingaki a se précipiter pendant 5 heures de temps wana a senga ba libération na Fatia Bisie kuna na zate pour justice est indépendant ndengwa. Siko, est-ce que vraiment Félix Antoine Tshisekedi a retourné parce que Baimbo Kabalobi était banda Félix Azubo Kondika ka Joseph Kabila nem des diriger. Nous Joseph Kabila zo lobayin des sala yango siko tant a sengi bon est-ce que ko sala yango te oya lobi wala mascarade te. Ouais, problème eza boye. Au moni ba retombo nyoso bato nyoso ndenge ba okanga makanga maboye. Matata mpo pe azokima akozwama. Jatini ngobila ototanga pe egimbuta mais ngo pesa dedans. Donc c'est-à-dire eza boye. Babiloko tout bozomona ezoleka na RDC eza ba retomber à voyage à Salaki. Ba retomber à voyage à Salaki. Ba pays tout o atambula ba bisaki poto zo makambo sérieux. Tout mon justice et comme na maboko na yo. Donc soit ezala indépendant pour batailler sur bakangama. Pour un investisseur pour ya ko chambon na faut mon il y a du sérieux. Tam to la caméra plus de 250 millions ya ko liaka boy. On voit misno ba ami d'amour 370 de bambonga leke belé donc sans compter que tu na ba mbonga FPI pour aller pe mbonga FPI donc c'est-à-dire donc azala ba dossier ya ndenge na ndenge et puis voir même Orly Lunga aloba alia 10 millions mo boy fallait 12 conteneurs ya médicaments ya meyate même mbonga alia donc c'est-à-dire azala procès mo lelo ti lobi et si la raté yango sko pour na sérieux zalagi fallait ay organiser la justice et comme indépendant ndebe investir on a baya et puis ndenge to ke na mo boy Fachi a dirigé Congo d'une manière pastorale. De Yebango aux transition. Tant que Kabila est ici, il nous dérange. Jusqu'à ce que Kabila sera arrêté, Batnenyo Sobakei, Simatobandi Bena Congo avec mandat. Voilà Internet, cette question à Souka par rapport à l'émission Nabiso, Nabi qui est Internet, Nabiso, Baza branché, Bazo CP, Ndengozo Lebela. Mais Lelo Oyo, pandémie Oyo et paralysé qui monde entier, et côté de la Biso à Nakati à Congo. Bachaki équipe y a riposte, docteur Mouyembe, Nabatumususu, mais jusque-là, trouva qui vraiment qui c'était pour éradiquer maladie Oyo. Mais tout qui congolais Nabiso na Madagascar, a mis qui Simoko Boué na Jérôme Kinyang. À l'aide des plantes, Jérôme Kinyang. Mais Azoya Boué Anakin, est-ce que ceux qui aillent Boué, est-ce que ceux qui aillent Kosangana, na docteur Mouyembe, qui par riposte, est-ce que c'est probable, est-ce que Bitumbe Kozalate, Bakobundi ça a été tombé. D'ailleurs, tu lancé déjà appel au Bazara et Mouté Mamalam. Parce que monde on a payé la médecine, ils ont la jalousie à toi. Et puis, on a s'appelé toi et la question. Et puis, le même docteur Jérôme, Azoya, Kinyambiwana. Le même docteur, en 2009, a dénoncé que non, OMS, ça s'est focus, il y a malaria. Baluka et Poba Boumaï. Donc, c'est-à-dire, na OMS, et ça, la maladie morote et côte, ça a la malaria. Donc, a dénoncé déjà depuis 2009 que Bossali, Kismoro, il y a bien été. Luka est la façon dont on a kimati à Madagascar. On l'a dit. Lélo à Madagascar, nous avons fait inspiration pour planter un peu awa, ils allaient. Mais ce que je demande, la docteur Mouyembe wana, Bozala ouvert, Bozala mabete, azokoma parce que azoya lobby. Parce que le chef de l'État m'a tindé le passeport, et puis il m'a fait une déclaration, je suis congolais et je le resterai et je mourrai congolais. Parce que bateau ba prétentiellement hypocrite ba jalousie mon niveau mo ya osakanaté. Pour ailleurs autant la biso e ba congolais mais luka ya bo pese ba mbasu. Bateau to pas d'ailleurs quand on a passeport on est lingaki ezwatan.
heureusement présent et mon assez là on suivi ndé ngwana zoya et puis to senga boy ba docteur sous les bengo boganga ba sous les bengo bokenda wapi bobunga te voilà moninga azoya wana asenga chef de l'état sécurité na ezara makasi et puis chef de l'état tanga kendaka mikili a beta eloko moko na bana poto peut-être e babosana lobi bozonga na Congo balobi ya longba kuna tozonga na Congo yo so bongisi mboka OK ba ebate ezara parole moko prophétique Fachi savait que maladi moko yoyela bangwana bokoma na posa boya boy to suki ya bilelo donc lelo ekomi mutu akomi na posa aya kinike afa na poto n'est-ce pas donc voilà ça Fachi aza présent on nzambe atindela biso pour betara inspiration moko ya kosakana te donc talaka ye moko aloba il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols donc ça va proverbe moko betara wana et puis babiloko esala malelo abetara depuis 2019 avec non année 2020 dans un intolérable et puis 2020 c'est année d'action kasi yango et puis talaka ndenge a changé na ba procureur et puis a changé sur na ba généraux ce qu'on a changé ba généraux boy faut tout s'attendre année aussi la te Kabila fa kangam. Voilà Malobasuka par rapport à l'émission, mais sinon déjà nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ouais, Joël Mboui aux internet un bon parler et Jos Mboui donc na besoin ka talaka ramoni ba téléphone eza Android et bungaki yo ebika biloko ngo talaka donc eza chaîne na yo yo za boss de boss ozo mande confirmer pena ma solo numéro na nga pena zwango fo benga nga na senti que non olandaki obengi nga pena banini eza na plus 243 924 12 05 plus 243 924 12 05 au boss de boss oye bi internet talaka faute temps to betika moi ma solo mike déjà resa moi ba avant quoi pour mbala sima to panza penante ke na ndenge elongo bani dona pesi bena ba mbota to talaka na Charlotte Ndenga ozo mbande l'incontestable ozo mbande parce que son cœur est blanc on a 15e mairie na Paris na arrondissement avant diwana ouais et puis aussi oro de oro hein 243 azapé na pointe et puis aussi Mati Maïka la libanaise ozo mbande nakata Carcel aussi Jenny ozo mbande aussi Jenny ndenge aza déjà wana Jenny la turquoise yeba Istanbul pamba nenga zaona donc Jenny nenga zaona nakati ya Carcel et puis aussi Claudine Mundele maman na Jonathan oyo wapi nakata Stade de France ozo mana nakata stade yem ta fungola bisoke kalate ba stade bazo kanga suite ba maladi obanini nakata Stade de France maman na Jonathan Claudine Mundele maman na Jonathan et puis grande sœur ya Yvette na Eric ozo mana na Yannick bango bazana bango nakata Bella et puis je salue en passant mais ils ont déjà wana donc Bernadette Ngoy Lunkunku soukan infirmier la femme sage nakata Belgique banine ba sali wana donc bobo sanate bo s'abonner massivement na chaîne oyo na Rossi News TV talaka bo s'abonner massivement moment tout vous avez besoin internet to lega poto panzela bino ce qui se passe en République démocratique du Congo in guide with Strauss. Amen. Voilà. J'espère bien que votre colanda internet, vous avez qui n'est pas de l'émission Nabiso et nous voici à la fin. Vous tirez la conclusion Nabino. Tobeti Masolo par rapport il y a rencontre, il y a président de la République, ancien président Nabiso et Tobeti Masolo il y a Nemo Nansemi, Tobeti Masolo il y a Vital Kamere. Ça reste à vous maintenant. Le numéro qui est affiché sur les bords d'écran, c'est pour vous. Appelez-nous pour vos remarques, appelez-nous pour vos suggestions, appelez-nous pour vos dédicaces. Si vous voulez aussi que nous puissions faire la promotion de vos albums, la promotion de vos activités, contactez les numéros qui est affiché sur les bas des écrans, c'est pour vous. Je remercie toute la grande équipe technique qui a Rossi News Télévision, il y a trop mon cordon Edongiama, il y a trop na Joël Mola, na caméraman les plus frais. Voilà, et puis mon boss, directeur général Jos Mboui, papa Jos Mboui, il y a trop, tout ça, je suis Mokolo Azala, ainsi que votre épouse maman Ronsi, Moufanto Nibambote, il y a trop, Jérémy Moukouba Bambote, il y a trop, Nayo Ariette Opumba Bambote, Nayo, il y a trop. Je vous donne rendez-vous très prochainement, Kakanetando Oyo, il y a Rossi News Télévision, Tokubete Souma Solo, Kane Internet Soso Barana, mais pour Nalelo, on a pu nous rendez-vous très prochainement. Restez branchés, merci, ok.